Du Congo à la découverte d'un voyage de tous les dangers. À bord d'un convoi de fret, plus de 700 personnes cohabitent pendant un mois dans des conditions insalubres et ultra dangereuses. Des familles avec parfois des enfants en bas âge risquent la noyade de jour comme de nuit. Un document 7 à 8 signé Romain Bolzinger. Le bateau arrive. Allez, on y va. Vite, vite, faut pas le rater. Jean est instituteur à l'école maternelle de son village. Mais l'essentiel des 50 € qu'il empoche chaque mois, il le gagne en poursuivant des navires de passage. On est prévenu de l'arrivée des bateaux par téléphone. Les pêcheurs nous alertent quand ils passent le village de Kouamout. Jean l'attendait depuis plus d'une semaine. Un convoi de marchandises. Un mastodonte de rouille et d'acier qui ne transporte pas que du fret. Un bateau bidonville de 200 mètres de long. Allez, ramez, ramez. Plus de 700 personnes embarquées dans une traversée infernale d'un mois. Jean vient les ravitailler. Qui veut des prunes? 200 francs les 15. Quoi? Mais c'est trop cher! Des familles entières campent au milieu de la cargaison, dans une insalubrité totale. Bah bien sûr que c'est mauvais de boire l'eau du fleuve. Mais bon, je vais pas en mourir. Dans une promiscuité délirante, certains vivent et dorment à quelques centimètres du bord. C'est très dangereux. Le soir, on étale notre matelas. Ma sœur dort avec son fils dans les bras et moi, je me mets dans l'autre sens. Ces hommes et ces femmes n'ont pas le choix. En République démocratique du Congo, le fleuve est l'unique moyen de transporter hommes et marchandises d'un bout à l'autre du pays. Aucune route ne traverse les 1700 km de forêt équatoriale. Cette épopée commence à Kinshasa, la capitale, le port de commerce et le poumon économique d'un des pays les plus pauvres du continent africain. On y charge encore toutes les marchandises à dos d'homme. Du sucre, du ciment, des médicaments et autres produits manufacturés. Mais pas de passagers. Ici, c'est interdit. Le convoi, composé de 5 barges, appareille avec 25 000 tonnes de fret dans ses cales et des engins de chantier sur le pont. Les passagers attendent à 10 km de la capitale. Pour leur permettre d'embarquer, le bateau fait escale pour la nuit dans un marin, attaché à un arbre. Dans l'obscurité, surgissent les premiers voyageurs dans des pirogues bourrées de marchandises. Pourquoi tu nous presses là? Si on tombe à l'eau, on est mort. Tu sais nager toi peut-être? On y va. Attention. Dieu merci à 32 ans. Il embarque avec 3 de ses frères, sa femme et sa fille d'1 an et demi. Vas-y, attrape. Doucement, doucement. T'inquiète pas, on va ranger après. Reste calme. Comme la plupart des passagers, Dieu merci et sa famille sont commerçants. Ils partent vendre une cargaison de casseroles, de bouteilles d'alcool et bien d'autres choses aux confins du pays. Ce commerce, c'est toute notre vie. On a laissé notre famille et n'ont pas gagné de quoi vivre. Quand on embarque, il faut être très vigilant.
Parce qu'il y a plein de voleurs qui rôdent en pirogue. Si t'es pas sur le qui-vive, ils te volent tout. Très vite, les barges sont prises d'assaut. Chaque centimètre carré est investi à la hâte. Combien de personnes va dormir ici? 3 personnes. Sous ce camion, au moins, on dormira à l'abri de la pluie. Bon bandeko nazobouge na kata yango eza émission moko ezozwa je crois ba 25-27 minutes bandeko eza mawa bato oyo bomoni na monde entier ezaka na RDC comment peuple akoza na misère ndeko nanga tina niveau oyo comment peuple à cause de la misère tina niveau oyo bateau epola bateau efusa na bana ba moins d'inani bazana kati balcool bantsafu baza abandonné dans leur triste sort. Donc l'état inexistant donc ayebi bango tuté. L'État ayebi kutute, qu'est-ce qui se passe na peuple naye? Baloba te. Ceux qui bolobi, ba monter basi, toujours basi, ba monter coup, parce que bazana likamso ko ba ponanga te à part les femmes. Ezama wa bande kunanga yi. Atako pasi yango ezalaka. Peuple congolais azana souffrance te. Mais à la misère chronique. Comment battre cause à la boye? On dirait que on a présidenté et ça n'a pas conseillé et ça n'a rien. Même les animaux dans la forêt, je crois qu'ils sont organisés que nous autres. De quoi ça mawa? Comment battre diriger Mboka bazanga mort? Je crois que Mikolo Oyo bokozanga nga moke parce que ezopesanga pasi na ninga osakana te nazana we belé ah ouais belé dona zala kawana sona la muika boba tala ndenge batindi sona la muika tala ndenge batindi mesana mawa ndeko esa pensana mawa donc na yebité soki na omone lo moko awa to kanana oyo. Pité Wiyimbota était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré au monde que les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes car ils n'ont ni le cerveau ni la capacité mentale de gouverner une société. Il est allé plus loin en disant que les Noirs se détestaient. Il a dit « Donnez-leur des fusils, ils se tueraient, donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement, donnez-leur l'indépendance. Ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme, l'ethnie, le fanatisme, la haine, les meurtres et les guerres. Parlez-moi de n'importe quelle société noire aujourd'hui où ils s'aiment. La xénophobie en Afrique du Sud est un reflet de la faiblesse du cerveau noir. Ils se détestent, ils sont jaloux les uns des autres, ils s'entretuent de manière aveugle, ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement. Les Indiens ne se tuent pas, peu importe d'où ils viennent. Les Chinois ne s'entretuent pas, peu importe ce qu'ils font ensemble. Les Asiatiques ne s'entretuent pas. Mais les Noirs africains tirent leur joie de la haine, de la guerre, du vol, du pillage, de la jalousie, de l'appartenance ethnique et du meurtre l'un de l'autre. Les communautés sud-africaines blanches, indiennes, asiatiques et chinoises considèrent les Noirs comme des animaux qui ne peuvent vivre ensemble en paix et en harmonie, mais se suicider. Chaque fois que vous entendez parler de xénophobie par les Sud-Africains noirs, pensez à Pité Wiyimbota, qui a déclaré « Les Noirs ne peuvent jamais être en mesure de s'organiser sans se tuer. La xénophobie est un crime contre l'humanité. Même en famille, les Noirs se détestent et se tuent. Les Noirs sont incapables de s'aimer, ils sont très bêtes et idiots. Les vendent leurs propres frères aux étrangers pour quelques billets d'argent et cela se voit au plus haut sommet des États des pays d'Afrique. Ouattara a vendu les Ivoiriens aux colons pilleurs des ressources minières stratégiques,
Blaise Compaoré a vendu Thomas Sankara et le Burkina aux colons imposteurs. Observez le Gabon, le Congo, le Cameroun avec Kamto enchaîné et humilié, le Zaïre et se taira. Les peuples noirs sont incapables de s'organiser et de se soulever ensemble pour leurs droits face aux tyrans machiavéliques marionnettes placés à la tête des pays d'Afrique par ces ignobles colons prédateurs déshumanisés. Les barbares peuvent à nouveau venir remettre les Noirs en esclavage. Beaucoup de Noirs diraient que c'est la volonté de Dieu. Quelle honte pour Black Race. Bandeko, naïbité owana boyoki, ce que la vérité, tu es la vérité. Ce qui ngam tu la loba kiango, pasteur wana, yoka siko obalubi yango. Yamawa, toko kiko yoka na te biso na biso ba noir, quel que soit ndenge nini, toko tikala ko yoka na te. Donc tout ça na cerveau, oyo na kati peut-être ba mpese mutu bazakuna. Eza ba cerveau ndenge ya batu ba lakati. Tozalaki awa na gouvernement ya Kanambe, tomonaki ndenge mende afutaka merde. Tomonaka mende oyo nyonso alobaki pona contre peuple congolais. Mais lelo soki na IDPS, baza ko réclamer mende. Soki lelo ki na IDPS, baza ko réclamer mende. Alors que bango batoli boso, ba inaka mende, medi, tozapi. Pandeko, tozapi. IDPS lingaka mende ata mukete, ba loba na ye, ba finga ye, ba sala ye. Lelo yo IDPS, ba kuza kale, kao, ba bandiko réclamer mende. Mende sani. RTNC ezana maboko na binote. So pesi yango mende, mende azana FCC. Mais kene kunati, kene pa msuste. Bandeko, eza pasi, bolanda, likamuna lobby, baza ko réclamer mende, ba te okosi nga kosakate. Ndeko yoka nga. Oyo bayebinga. Soke bimi na munoko nanga. Na munoko nanga lukutela kate. Lelo, après émission Oyo, ekozala, je crois, 0276, 0276. Soki bolandi yango bandeko nanga. Oyo balinga nga. Bolanda 0277. Tina suka. Même omoni ne bandeli osepe na mote. Minako senga na yo soki olinga nga, soki olandaka nga, kende tina suka. Après ye, boko yoka lisusu. Parce que na olobela, basi o nyoso bandoki, o bakenda ki epa ya mama wana, oyo na yebi ete na mona ete na vinanga. Basi o nyoso oloba bakomona bango wana, balala pongi ya kimia te. Na kola kisabino ndeni mwasi azalaka reconnaissante te na vie. Na kola biso mwasi bino tozana yango pasi ni boko mona pona bango. C'est triste. Mwasi azalaka reconnaissante te na ba bien fait. Boko landa ngai. Boyo karano bandeko ngai. Alors, ndeko nanga, owana baza batu to batente. Bango mutu babaki Lambert Mende azalaki Pierre Kabila. Lambert Mende toko bomayo. Balobi baza en état de droit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Zongisa Mende.
alors bandeko na ngai toza wapi na ba cerveau ya bato yo boyo to yoka oyoyo ba cerveau na bango eza neti ya biso to bango ba cerveau etondi na ba mpese bandeko. C'est vrai que vérité est à dire pour nous, mais moi, en tant que prédicateur de l'évangile, je prêche la parole de la vérité. Je suis obligé à le battre sur la vérité, vouloir ou pas. Donc, bon, mon bateau au bout de côté là, wana, ceux qui ont continué à faire un scandale, on se va faire pongite pour nous lala. Mais on a préféré qu'on continue à monter. Et ce qui wana pour bola na moi tranquille minute to landanga ye c'est triste ce bola botala ki continuité nango mais ça mawa est-ce que pays wana ezana bato ba gouverner kango to basate est-ce que pays wana ezana ba député to ezate est-ce que pays wana ezana ba sénateur to ezate bazate ndeko nangai pays moko na monde o ezaneti RDC lelo esate mboka mobimba batu balelaka kaka balelaka mikolo nyonso batu balelaka kaka kimia na kate eloko ezalaka te mandeko na ngai bandeko na ngai so tala mutu na boîte aza enseignant azo poussa boîte ko luka so banini bazolo baki aganyaka 50 €. Donc enseignant azo gagner 50 €. Ndeko na ngai après yo zimbongo ebele okoka bango pa ya bongo ela pasi ndeko na ngai okoka bango na Gabon kuna opesi bango mbongo ya matanga 15 millions okina ngabwe tala bato wana bokos biloko wana na Hollande ozana ko moins cher mais bato wana eza suki ba 1800 suki ba 1900 ce qui a fait pas et puis bateau les 700 personnes na kati à part ba marchandise 700 personnes na kati bandiko pourquoi vous na mawate est-ce que vous sambela to sambela kati yamana bazo critiquer avec l'église bato neti ba na bo otanga comme poser la sauce mawa mingi. Bon, ici voilà ce qui se passe au niveau de l'Embaïngaba, le pont de Kianza. Donc ça n'avance plus et vous voyez comment la population souffre. Donc il n'y a pas de route et voilà. Donc je ne sais pas si c'est lié à quoi, mais les travaux n'avancent plus. Donc remarquez, vous allez vous rendre compte que il y a vraiment, comment dirais-je, il y a l'absence totale du travailleur ici. Et vous voyez, donc voilà comment la population souffre. Donc il y a deux chemins. Si vous avez l'argent, vous payez et vous passez par la route que moi j'ai pris. Et si vous n'avez rien, donc vous allez passer par cette route-là. Donc vous voyez, c'est très sale. Donc c'est un peu ça. Ndeko atamboka ngweza la salité, je crois qu'il y a bisoleki. Comment mboka cause la salité andengwana et puis boza ko lia. Ministre de la santé na habité 60 nini. Ndeko. Mais ngako tina kufa na kensu na te. Mboka na nakite. Condition sur la kufila ngo awa na kufila abakunda ngape awa. Nakete. Non na bina okente. Parce que ndenge mboka ngo zali, même si on pouvoir, pour vraiment bozongi ça on a moi tamo quoi bien. Ça va demander encore plusieurs années. Ce qui va lobby na yo, oza la président mboka wana, mais faut la regret. Mais faut la maropondi bakita la président. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les douaniers sud-coréens ont saisi des milliers de pilules de contrebande en provenance du nord-est de la Chine.
Elles étaient transportées dans des bagages ou bien envoyées par colis internationaux. Une analyse de laboratoire a révélé la composition particulièrement macabre de ces gélules censées booster l'endurance et guérir certaines maladies. Elles seraient fabriquées avec de la chair humaine de bébés décédés et des fœtus morts. Des bactéries et des substances nocives ont aussi été trouvées. La douane a refusé de révéler la provenance des corps et l'identité de celui qui a fabriqué ces horribles gélules, de peur de provoquer des frictions diplomatiques avec Pékin. Une enquête est déjà en cours depuis l'année dernière, puisque pas moins de 18 000 pilules ont déjà été saisies depuis août par les autorités sud-coréennes. Ndeko, mboka na biso lokola eza mboka moko ya ndenge wana, un jour bakosomela bino bakisi wana, après batindi yango na RDC. Bakisi wana bachinois bazosala yango na ba chair humaine, na banzoto ya ba bébé, tout ça, bazosala biloko na donc ça ba poison. Mais mboka na biso lokola eza mboka oyo ya batu bazanga tina, un jour bakosomba lekende kuna po eboma bato. Do bandeko ba video on asalaka soko zwi yango soki yo panzi yango toza motema mabe. Il faut ko panzaka po peuple azala éveillé. Bato ki sasa bazobenga ngale nyonso pona kosenga merci. Parce que bazomona nazotiela bango kama biloko. Alors bandeko na ba omona eloko moko awa balobi yango peut-être na Kiswahili ou na lingala na yebite pona ko kiango te batini langa okala mina tshaka nga ngote mina lobi na tshaka ngoko alelo peut-être pe ko za la vérité totale. Bakuta mukave ya Vital Kamerhe cave privé ya Vital Kamerhe kumukavu. Alors batu yake ndio balifanya bali informe alors banakuwa kubana ile makuta ile. Donc paquet moya ile iko na $10,000 paquet moya. Mais sasa wangare mbele mu valise moya itakuwa makuta ngapi ile valise. Kama paquet moya iko na 10,000 donc nyatare makuta mingi sana. Bon, Mungu wetu asifiwe vile kulinda na kutosha mambo tu inge pole pole. Tunapikia Mungu asante sana. Topesi zambe merci mingi ndengi makambo zobi makaka moko muna moko. Makambo monso. Ekoyebana nzambi wetu angata butumbi. Angata butumbi vraiment mwa kutu luhuela secret. Kamere mubwele mubukale mwa kujarishia. Kamere kinjora mukale mwa kuede Felix Chombo secret bayo kwa avanceto. Nene bango na chimchini ngamba tatu nene international voyage Johnson de Felix wenza. Kamere kena concerné to kamere ujushala mu pays de Felix Ondu bande Ondu kweka. Qui peut le défendre? Le directeur mujimu wa président ujushala président Ondu bande Ondu kweka yenda. Kamere est vraiment suspect. C'est vraiment un véritable caméléon. Ça c'est l'idée. Bana betu mfila ilusa makuta bamba nyimba kwata mukava ku Mukava ka Vital Kamerhe $1 ya mikwata Mukava ka Vital Kamerhe ku Bukavu. Cave privé nani cave privé ya Vital Kamerhe. Merci infiniment de nous avoir suivis. To sepeli mine bolandi biso boyoki ndenge tata oyo azoloba ndenge bakangi mbongo ya Vital Kamerhe na bakave na ye na Bukavu. Alors biso toyebi yango te mais to apprendre yango à travers vidéo ya tata oyo azoloba. Alors botala bino moko ndenge mbongo ya Kamerhe bakangi na bakave na ye privé na kati ya Bukavu. Alors semble-t-il que ça bato na ye moko te babinisi secret parce que bamoni azos'enrichir azopesa bango te. Voilà. Donc eza mawa mingi na kotala makambo ya boye ezosalema na mboka Congo alors que population ezosouffrir. Nani oyo eza makambo ya nani mbongo bakangi yango na Bukavu na cave privé ya Kamerhe kuna na Bukavu. Ndeko za mawa même kutu soko za moyibi yango ndenge nini mais ebele wana osala ngo nini ndeko ngai ebele wana osala ngo nini combien de fois nga na be mukolo moko ndeko moko tozaka na ye akutana na Kamerhe tango asola boni Kamerhe akotisa liboko na poche tango abimisi boba 25,000 akabila ndeko wana
Et ndeko quand on a solo ba ngonga zaki na ba témoin. Tant que ça le bon na poche, tant que pesier 25 000. Donc caméra babilo net ba 1 million, ba 2 millions pour la caméra dans le côté. Yana ozomo na oso banda kwa cher na wapi na mboko aux États-Unis partout donc pour na yé le côté. Donc ce n'est pas en vain que afandeli Chilombo place wana attaque directeur du cabinet. Parce que ba contrat nyonso biloko nyonso avant et les capable Chilombo yé mtazawana. Ya yebi ke Chilombo azana niveau moko penza nini te moi comprendre ba biloko ne sate. Nazana bato ba uta benganga ba luba oyo ba na Belgique. Ba uta ko zonge Pelé ba tila omona Chilombo te. Nazana ba luba su misato bakanga mikuna na kin banda bakenda siko bazana tikete basengi ba ticket pa ba Congo. Et ba Congo na ba bengi nga ba me pasta siko mo ndengeni. Ngai pona ni to pesa ngabi papa so yo pesa talio na boyi ngana lo banoke pesa lobi mwasi na yo aleka na YouTube alo bake na za pasteur moko mabe na autoriser mbali lazo mbongo apesa pa baluba kuna obazengi batike deko bakanga makuna do so lingi komona Chilombo omona kamera lobi mais non yebisa ngana kutana naye ti inane ezoko beta bande ko biso baza sule loka oliate ya pasi dans le mois de février, Tokoyamba, secrétaire d'État américain, M. Pompeo, a contact dans le pays Misato et Afrique, Congo et Miso, Éthiopie, et Sénégal. Mais vous êtes là alors que c'est la période où il a été prévu que le secrétaire d'État Pompeo vienne. Pourquoi cette visite a été annulée pour l'étape de la RDC? Alors, on doit comprendre que le secrétaire d'État a une chose. Premièrement, le département d'État n'a jamais annoncé une visite ici. Deuxièmement, Félix. Nzabe biso ba noa to passe ya. Kaka ndinga lobira ke secrétaire d'État américain ko ya kuna bato ba sepeli. Bozo sepela pour ni akoko ya pour intérêt na binote. Ako ya pone intérêt ba congolais te kuna babiti baboko e ba noir to tikala bazoba siko olepe ya aya na été ya ba tunde me yelo ba ko ya me aya na epete mais yelo ko une expérience te amone grand plaisir eza ma mingi bandeko. Bonjour Ndeko Ousmane. Oui, doit soit réaction par rapport à Kaimbi auti kokufa na résidence na ba moni ya kufi bino ba combattant omoni ondenge nini osali analyse ni Ndeko Ousmane. Botala santé am tazo ba. Général Delphin Kaimbe zali flou. Basueta kaliwa motute. Meliwa na ye e ko révéler makambo ebele. D'abord autant ko zala interpeller na aéroport Anjili en partance pour l'Afrique du Sud. Et si kalingaka kokende ko récupérer ba appareil o bango ba commandant qui po ba monter coup d'état. Mais tant on interpeller lelo na ero na zolo bele azo sam. Soit na haute cour militaire ou bien na conseil de sécurité de la présidence de la République. Mais malheureusement, babomi bakosate ke babomi ami bomi babomi pona ko effacer trace. Donc oyo ngana okolo bakata. Voilà, mais nous avons perdu un grand homme pour un renseignement. La mort a fait ce qu'il dit à perdre mon tomunene. Nan. Fait ce qu'il va à perdre. Delphin Kaim, un grand homme à renseignement. Il y a ça là renseignement. C'était un criminel, papa, tout le monde va te de mia. Biso va te kota de mia. Wana zalai nyama. Nyama. A Koufi, que son âme se repose en désordre. Oui, c'est un grand. Alors, bandeko, je crois pour Nailo, na suki wana, comment bilo nenga lo kolakisa bino vraiment na mawanyonso yangwana. Alors bandeko, na ute ko benga nani mukuna na ndenge to solo na biso makamu na biso wana. Na sali tu bandeko, nazo zoaite. Nasali tout, nazoye. Alors, j'ai demandé na bâtiment mususu na le bibo meka ko benga e bino lemso numéro na ko na pesa ke mwazo mona.
banda ba bengi toute la journée ayambité. Toute la journée ayambité. Quand on a enregistré qui a ba appel ngo on a mona benga. Pour vous rassurer que na benga ki. Mais bandeko na ko condamné té qui n'est pas belé tant on sous sur téléphone et jusqu'à moi contre-temps. Alors ce qui est joie qui comme moi contre-temps na communication ko benga lobby na lobby kuna ce qui a réagi karaté comme ça na yo ko loba po na ticket libela. Nazana ndeko nanga moko soki José soki nani alobaki nanga natangi na commentaire na ye abi pastor soki olingi to continue kolanda yo kotina kabiso elongi ya moto te po na tiaki discours ya Félix Tshilombo mais ndeko nanga yi c'est vrai okoza pe na moi raison mais soki tolakisi yo yete ndenge auta aux États-Unis ndeni yo koyeba ke azo représenter pays na biso azo lobaka boye esengeli otalaka ye oyebaka makama malamu azo loba na mabe a priori ya malamu kozala te mais faut tozala au courant na yango soki yo olingi kozala au courant na yango te ndeko ozala informé te yango na sengi na yo ndeko mbala ya sima informé ou pas landanga comme soki José soki nani soki Josepha le pôle comment dire quelque part mais na pas na tiango te eza kombo ya moninga moko ah oui na moni ya ndeko José Kayo na tanga ki message na sepela pe mingi okoza no pe na réseau parce que azo pesa batu passe mina sengi na yo ozala patient et tolérant. Zala na patience, zala pe na tolérance. Ke total akaye toyeba azolo banini pona biso. Merci bandeko bino batu landanga. Na tiaka bino nyonso ba prière nzambe vraiment pambola rabino. Tombunde tumba oyo ya mboka. Pona ndeko évêque mokuna lokola ya lobaki il faut qu'on memaye siko ndengo wana po ezala te ko ngana lobaki bino boyi te to memaye ndengo wana nzambe apambola bino mutu landinga à la prochaine occasion namoni ba minute kuna rotika bobo sanate na bayi na bino il faut bosser pas il faut au bazana mtia malamu basa langa ba mandat na Western